leuka Namuyangana alita nazalaki ngai moko tanga bakisi mosusu akomikweka te ngai apaza moto alingaka apaseyaka na motema adisebiye na biso abandi kolelalela zoto se kokondokondoko tabufatu Meto kuyoka soni te vraiment nanda ya mobali ya mama lekineyo. Abwake ngali puta ye. Ko tusende ngano ke feti nazani na anniversaire wakama nanga mfale kana lata. Yango yo makanisi ya biso bato ya kuna oye na ville osanza te yo. Wana onko sana kanga yo photo. Wana siku. Maliga zani peti. Wana zo sala kimaneke na. Mandanga nat. Wana kimaneke. Yuko soni. Maligi pazani ti bufanda ka boje etitango yanga na kina za reta baninga basibaza kuna te. Mama na bino yade. Azani ti. Meta yo. Mama na yo yeli te pe yo neteni na zipi boy. Ko yusinga sabu kwani. Munyi makangalo to sona papa magari. Mobali ya mama ni waja kuna. Nena mtoto akali. Natike gina sawa nena. Dola. Moni yo. Soko zolanda ka mama ni yo. Tala koku ni yo ndenga ja kuyesa na kitidi. Tongba kuna. Mbongo izo sangane. Asia pibete, ta asia pibete lo ba mama na ba. Nana pesa yo. Kubi wi fonte. Na ko mama yo ha. Yakanan. Yo. Fente ne ho. Yakanan. Nani meta? Afentaki la boy. Kana mona boye tenga penja lokolo na top pado. Moni mwana yo nazo comprendre. Bonjour papa. Bonjour. Papa, bonjour. Madame papa. Bien. Bon, tu papa, vous faites la bino, j'appelle le manager à s'occuper de la bino le temps que madame a compte. Ce problème mes alliés, tout besoin des alliés, vous voyez, c'est quand on ça n'a pas. Mais madame a tout de suite. D'accord. Alors ils appellent. J'appelle wana na banda koyuka ngo mingi pa ya Edino Kibonge. Edino Kibonge. Ye bazala kana grazi ngomo. Yo sokolo yo j'appelle J'appelle à toutes. Suite. À toutes. Oh, à toutes ouais ndrizo. J'appelle. Ils ont le Jacob. Jacob. Ils ont le Jacobi. Jacob. J'appelle Jacob. Donc Jacob. 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 Bah Simoni. Bah. Ils ont canal. Félixien. Donc ceux qui n'ont lundi bien comme un manager mon sous Jacob. Donc Jacob on est demandé. Manager. Jacob. Papa, j'allais monter pelle tandi. Hello mezate. Mikulu no bima ate na aka na ndako. Ye pa zali na ya za ndako. Ok, par contre, il y a un lobaboye. Est-ce que moi, ils étaient au récupéré de quoi n'est pas Irène Mokabila? Please, Benazoulan bleu pas na pour na habiter Mutuka ou Yezarayo. Na habiter Zara ba coller belé na ye mora ba ki kanselinga donc oye la ngai. Ouais, à part ça na ça bien. Tovan na biso kaka tozozela. Oh, batu bakufa bele quartier tikala vide. Bino so bokenda poto ba ya Félix Kangambila ba on so ba na poto, donc ba na nuyo ba on so bakenda poto, quartier tikala vide. Azana ye. Azana ye kandi ebele wana. Na lea ye bazali normalement fait que tu n'as quitté kuna na ta bango lelo mais na mo ndenge za lelo na éviter son ko bima mettre la pardon obiki soko zoinga bilo pa Irène Mokabila te na éviter
Obi Irene Mokabila, moi je suis en Mambazo Sana Kishasa, ça la fondation Naïti. Oui, fondation Irene Mokabila. Oui. Oh. Ah. Turboté. Turocata. Ah, attends. Ah. Ok, rappelez-moi un bon, please. Ah, ça va vous poigner. Elle est l'enfant. Ah. Je t'aime beaucoup. Oui, son nom soit là. Non. Non, le balangat. On le battait pour y en a 6 000 comme il fait. Non, le message. Ça l'a été. Il faut que tu sois tranquille. Moi, Vigno, ça va bien. Un peu de vin. Ah bon, merci. Encore un Machelio. Salut le Koso. Chérie, moi, on a compris. Chérie, j'ai pensé que, tu sais, les loups, normalement, la vie, bah, tu vas commis chaud dans mon ça veut dire, quand il faut parler business, il faut être fort. Tu vois, j'avais pensé que Ngamou Kakana travaillé, mon amour, il a subienté. Donc, je ne t'ai pas épousé pour comment rideau en dame. Bien, nous sommes et pas 100 $, pas 10 $, pas maintenant, je me suis décidé qu'il ne faut pas où dépendre quand il faut nous dépendre. Tu peux faire un coup, ça va dépendre. Moi, je te contrôle, mais yo, vous êtes indépendante. Donc, tu ne dois pas totalement dépendre de moi. Non, mon amour, bien. Parce que nous, on a besoin de pistonner, mais moi, on dirait que, voyez-vous, dans mes cas qui courent réfléchir, j'ai pensé ceci, que au Kolobani, ce qui n'a dit ou l'affaire, mon co, na Djobour. Na Djobour? Ouais. Eh, moi, on a vu votre puna. Oh, mais attends. Moi, je connais pas mal de gens là-bas. Il suffit que si je dis que ma femme arrive, bah, qu'on recevoir comme une reine. Ah oui. Non, nièce, mon cousin, mais ça fait longtemps que bengana. On a fait ce qu'on a Lucas, on a okende, na Lucas, on a qui n'est pas na bango, na je numéro on a bon téléphone. Non, ce qui est okende parce que okende déjà. Là tout de suite si tu es d'accord, j'appelle tout de suite na bureau là. Puis d'ici avec connaissance nous sommes dans un an d'ici 2-3 jours. Je crois ah que non, arrête. Je te dis. Est-ce que ça va je coup? Non mais les surprises. Ah. Tu aimes les surprises oui ou non? Ah non. Non mais dis-moi, est-ce que tu aimes les surprises oui ou non? On a pas de surprise de... Si mais. Mais quoi? Il y a voyage. Mais quoi? Il n'y a pas de quoi? Oui mais il y a voyage j'ai pas moi. Non. Non, pourquoi? Attends, au moins on a déjà constaté. Je mens pas. Mais là vous avez été. Vous tirez à la méthode. Je sais pas, mais est-ce que moi je serais. Est-ce que c'est vrai aussi non? Ok, tu vois ça on va blague. Oui, allô, je t'ai parlé hier d'un dossier Moko et au voyage d'Afrique du Sud pour ma femme, n'est-ce pas? Ouais, elle passe à la maison chez moi, bah, celle là qui déjà passeport. Elle passe à la maison chez moi, où j'ai un passeport, et puis demain, où ça va démarche, je vais d'ici 2, 3 ou 4 jours à Kendi. Ok, tu passes à la maison, où j'ai un passeport, Naï. Ce soir, ok, merci. 2, 3, 4 jours, tu vas partir. Et ça, c'est le Ben oui, c'est vrai. Merci. Tu sais, ils ont monté dans ces plans, les gars, sous un essai, mon boy. Ça me fait plaisir. Et puis, nous avons une surprise, mon bonheur. Encore. Bien sûr. Non, je sais, non, mais. Non, comment nous. Ah, nous, ça, c'est les enfants. Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Tabu Fatou. Chéri Coco Mandekete, Zala Ezala Nanokaka, Alita Coco Mawazote, Zala Ezala Nanokaka.
Toto Matuka. Ah, comment Papa Boni? Na Claude? Ah. Yes. Azoya? Atienga eh? Ah, ça va. Atienga combien? 500 euros. Ok, voilà. Au ça on a un message parce que si on a un local à commater. Tala, pardon, Zela. Yebisa boya. Fala kutana audit de com. Oh, faya tindi na biloko. Na invité so ayebiso so bakutani ou pas. Fala kutana audit de com pour appeler biloko là. Ah. Yebisa penza pardon donc fallait payer bakutana mettre bouche mais mettre bouche ndé. Ye na invité so na koloba ni pour la mettre bouche. Na ebiti donc azo sola mabe moko donc yeso ayoki boye azo benga te loko te donc azo sola bien te mettre bouche. Oui. 43 55 365 mot de passe. Réponse ka Matuka kanda komela ka Claude Matuka kaka. D'accord. Merci beaucoup en tout cas na benga eso na zuango na benga e. Ah d'accord bon au peut ça va tenir son bout kuna na Fabrice Mabala. Na Mireille Moucheni. C'est sa famille Moucheni nyo son boti. OK, merci. Ah merci beaucoup. Ok. Amaye Claude Matuka yongindi sanga ya euro. Mali batini ngambo. Na watini ngambo. Claude Matuka. Ndene. Meta. Eh, akama na ngakato so ane bien ka vianga so isanga ka bien. Nandi ngama bete aso ane ka bien. Ai bien au solo la ka. Si vous faut dire sérieux hein. Ba aventure souté. Meta na zolo bana yo. Nandi mi maliki. C'est que ça. Meta. Yo ngantu swa na ngana okende. Wep maleki ane kishase kama so mtabia okende sike bulu bien angeka. Non, qui a fait d'ici. Taille. Ok, comment faut d'ici de poussani. Yo kasi to okenda yo. Bunga te. Non, genga moko. Bon, Meta. Non, qui a fait d'ici. Hein? Yo mo yebi mamde le kana na famille na biso. Meta. Quand même, à ta famille, on est tous à la carte. Ne pas se comportera. Nanda kunangiza abongote. Hein, Meta. You bingane na se confier na yo. Mam na belé anda kuna yebsaka yo. Na prefa kuna yebsa OK, Léa. Hein, Meta. Vous allez bien. En tout cas, bakobima ndo za obimi ozongi so ba erni na wana esate na ndako. Pardon pinza. Respecter mobile nanga yo e horaire tout ya ndako na liaka ma tout à sala oyebi yo tikala sala loanga na sali ozoyoka ya pe voyage liboso na yebi na mama okuta na okuna te ya pe première fois na koma mboka ana totara ndi nzamba osunga soka esali ke nzela ko ese fungwa mwepa na ngai mtu babino pe bokende mam sto okuta na okuna to yebi Male yo OK no nga fani nga zonga nga kasete na tanda pa mama so zoinga pe zo ozonga isukuna te ozonga Meta nga kunde na longole okuna kutu pona mambeleka na kuno ebe on bio ozonga isukuna te yo so changer vite non s'occuper dans mbai nanga poni na pona yo na zwa Léa te na zwa yo pona yebi hein pona yebi ke mutu nino na otike pa mbai nanga ye ozoyoka en tout cas Meta
tous à la batte, tous se comporter peu le roi à battre. Mon bon nanga, à l'inginga, à l'ingipe, son famille, en tout cas, tous à bien. Biso pe to like say ke to lingi to ndimi ko so za mobile musuza ngandi makuna vana yo ate mbali nanga lo baga e motina zoyo za matata mais tina convaincre e ndima to vana yo la ça qui moi malamu bali yango ba ko vana ngate yo yebi meta so na ke no yo bwate e de ba pola no o so no na kutanga no yo ba bwate to na boyo tika baba o comme kotsa ba va evi batu nusu ki ba o to sona téléphone na ndako ate meta na yuki Leo to le mi no na bimi se la blood ya mbelo bito souffle meta ndembi na ngape bino mo bo ndi bo so tupa mamba cuisine tu wana na nzela te sengo na no ya voyage na ole ndeni no zara lobi ko kana kina ngai muyangana alita nazalaki naye moko tanga bakisi mosusu akomi kwekarte naye absence moto lingaka paseyaka na motema adisebiye na biso abandi kolelalela zoto se kokondokondoko tabupato moto asalaki elasi azalaki letrenani akotangisa ye makanga makaku metabe soso na loso komina sipre ti lelo kupesere abolimalikacamala pena yebaka te okomisango wana aboya mboka mpema yosilisi ngai souffle tuinakanaki na buka yotikeli ngai rando baipeko bolingo moko nani akokonsole ngai nadepari alika camala bolingo na ngai ya bimona mormamilela yes dalika camala kakayo mosusu te nzola kisombe alika camala kakayo mosusu te Toto Chabani souris-moi bébé nazonga ba 20 ans D'accord, mais on dirait un pexagio tambola butu. ongle fait ko de sile no tinga kataki nazonga yi na tse ko no so ngo fete na sisi na ngo fete on fete Tu sais que le samedi, ils ont anniversaire, non? Il va été? T'as fêté oncle? Non, moi j'aime pas ce vouloir fêter. Il fait tout ça, t'as moins le mot. On va regarder un cadeau. Cadeau? On va offrir un cadeau. Et on a une surprise, quoi. Quelque chose quand ça te baroque offrir yo. Ya oliate, elambate, ya gomelate, flirte, sapato te. Il a mon kaka oyo, bio ko penser te baroque offrir yo. Ça l'a bien surprise. Cadeau. Mita, est-ce que... Bon, je suis calme, je mets du temps, et puis j'ai comme l'impression de dire quelque chose. Bon, tu vois, mais t'as colis quand même, et puis tu mérites la responsabilité, moko, vraiment, et kokanayo, puis je crois que tu dois aussi avoir, je prononce bien le mot, un ami à qui tu te confies, camarade moko, koyebisenyonso, kosenga et tout. Tu
tu vois, on se détendre quoi. À quoi qu'on soutenir d'une manière ou d'une autre. Quand je dis un ami, donc je n'ai pas dit un petit ami, je n'ai pas dit je ne sais pas moi qui, mais je dis un ami. Tu as quand même grandi, n'est-ce pas? Mais on t'a dit un ami, Serge, tu le connais, non? Non, c'est lui voilà, mon confident. Mais non, voyons, Serge, c'est pas ton ami. Serge, c'est quelqu'un qui te propose, je peux dire un petit ami. C'est pas un ami, moi je parle d'un ami. Bon, ok, là c'est intéressant, on va mieux en appétit. Mais bon, Serge, tout l'année, quand on s'en a eu pour tout le ban. Bon. Écoute, tu dois comprendre que normalement, Souki, je voulais te poser une question. Ici, comme il a peine à vie, attends, tu vois, essaie de comprendre. Ce comme il a vie d'avoir, comme par exemple, Moutoumoko, ou Souki, Mounier, ou comme il est faible. C'est comme il a vie. Oui, c'est comme Serge. Tu ne me comprends pas. Oncle, où le venir non comprendre pété? Toi, Meta, regarde. Écoute, relax, calme-toi. Attends. Moi, normalement, je suis en train de vouloir. Écoute, relax, non, calme-toi. Mita, regarde, attends. Écoute, mais tu me fais pourquoi? Je suis devenu un monstre. C'est donc qui matin? Est-ce que vous comprenez que Nazo Lingana... Mita, attends, normalement, hein? Donc, normalement, je vous ai disposé de pour nous les Cambodgiens besoin au Loba. Meta. 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 Balanga bapoza na nzela kozonga lola inalelo bakanga marama pase kwiti ya supu esilaka te bemeki sombe aya malatala kananga duwe supu gigi loboko supu 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 pepe supu supu Saka lensa disi Alita bona yo yokomisanga kongole natana mitiki opele nana kondima kozwa ngai yalatiza motema nanga balata ya likombe minanga akolongola lelo eza mauvais souvenir ya maso osalanga kasi na bibisa yo kakambo nalibaka yo kakambo nalibaka yo Sayakanye Matilde la momalelisa Ekeye Akime Fukwe Alita kona yo Yokomisanga mokwana mono kwa bebe Zangi mina kwa bukengo na kokili susute Nazinga mina mawanga moko na maina misokole Kene kanga kune siko monike bakolinga yotro Kana sukia wana penda nena zingi na ngazue Champion se casse Yamasabilo Soki bali wesilie Wana kokitengo mibesa na moto ya linginete Mikaba na moto ya zomi pesa te Yes
Chic Rose. Télé. Et là. Jackie Dalla. Redox Dieka. Oh, j'ai pris dans Zaka et Anna Lugoloko. Jassi Katakata. Pichulo Boko. Oh, Pichulo Boko. Richard Titea. Abramovic. Compton et Matembele. Chic Rose. Oh, patience. Qu'Afrique du Sud, 2 jours après, oncle Ebsenga qui est dans la manifestation na Brazzaville, banoluka ba protocole fallait na kindi na za protocole. 3 ans auto kindaki manifestation na monate manga na boutique qui est super camarade super partenaire na nol boutique mo beza Brazzaville. Apone na bilamba ya Florian Miokono, ya mama Santa Miokono. Na pona bilamba, na kasi bilamba ezaki ya protocole to ça ya ngoti. Et comme na poko auto zonga. Tout comme nanda kulubi nango ailinga ba asomenga chaînette na bag apo pesa nga biloko bon on a trouvé que mon normal non mon akake non peut-être sanga ba cadeau par rapport à msana sana ndako un mot de fou moi so Serge ye abengani Serge mo kumba kanda maman modèle oyo nga papa leka comme ko ya vis-à-vis na ngai oncle donc na comme mon nango sikonze comme lo mobo na comme mon nango comme louche wana eza susu qui mwana kasité et comme ce qu'on dit bolingo afin sanga jour mobi wana non na lingna za mina yo soki oza un problème oyebisanga leo na tonga va bima atikenga $700 na tuni ya nini ya eloti au moins des fois so non sukola ayaka toujours en tendance à offrir la porte des fois son là il faut côté dans la chambre na comme on sou normal team ya on le quoi eza non début na yo peso rapport maman luka moyeni osola na epo parce que quoi maman les gazate yo ke na osola ne kuna po donc comme mon eza sous normalité ayambi ba camarade ne jour na ba ute pot Eric Mabala Guillaume Vangi na dadi fundu mtumalam bon comme d'habitude to sola na bon bien non servi bon ton na baluki boy et dadi fundu na beti na loket o semeki na biso maman na ebite ye ba camarade bo benga semeki encore au moins les mettre à l'heure zolo na zo talo na zo seka. On comprend de l'autre. On comprend de l'autre, moi. Aux années, on a mis sous mon monati. On comprend. Fama meta. On est à chance. Les bossons d'Akuno, vraiment les bossons illuminés au bout. On le coupe en angokabo. Maman. Eh, yaya. Bon, moi, nako, ou jeunesse, et c'est un robot que la ngota, moi, fleur, moi, nini. Nde ezalaka ya ongi. On a ko fani. Ba $700 on nous a bisanga. Ba braza zo memo zo ke nous ba bilamba na ba maison ya pambola koloko eza ngolo te yango mobali wana turbo ya zalaka mama leki no sonia mama za fiancé na Serge yo kanga na yebisa yo te mama yela rapport pa na ngai mobali na zaki ya sonia te zaki mbala ya no le mais abeki mosinjo ata lelo lobi o za mobali na yo Serge to boite landa nenga mama no na vivakati. Et puis Serge, on a eu au bête un étudiant, Azana no mutaba livre, Azana no mutaba dossier, yo yebisanga. Basi la biso ande yango kolia, maman $700. Ba musuba lu kata 10 butu so nyoko na boulevard. Yo zi 700. O souffrir no pété. Maman ata yo moko. Zala mutu, po nous allons mutu olinga ko longwa na mutu. Ngana pesi yo toli tanke mama na yo. Linga ye. Maman les kino ye moko sonia beta ki le ya musinjo na mobali yo bonde mbaye obonde lepwani nenga za la voyage na linga ye apesa ko ba mbongo nenga opesa yo zwa ba mbongo lia sonia pa obotani te le mzusu amoni ke pa na mabote za o comprendre te linga ye mama ko buka na kate ozala noka beso ko bandi boningo bebisa oyelenga ko pesa ba rapopwani pona peso conseil siko conseil ngona ngo beng na opesa o ko mo bebisela ngelongi ayambeta maman akiyena donc akizengi te na oloba yo lingo kende $700 ozwa kite bilamba ozwite ebongo siko brazo katsaite ebongo siko ba pension mbongo lobika leo na tongo oye ata enkanga na li obolit okelengite yo mona nga mama note Charles mbongo contre mbongo atinda na bolit yo ale manak mo konja atinda na meliki yo na soko te toujours vivre
kende nao oza zoba ye oza mayele te tani nga azokende